Situation sécuritaire na Est, il y a République démocratique du Congo et c'est là que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quelques membres du gouvernement, paix, conseil à sécurité, ya mboka, pour nakoyeba, comme ça la évolution ndenge selon porte-parole. Oyo azoki malobana suka a solo laki pour nakoloba ke ba multiples réunions ali kosalema pour nako préserver paix na population oyo baza na Goma. Lobby kuna na siège ya Nations Unies va reconnaître pour la première fois pe batangi Kagame lokola mutu oyo azali kokota mobulu na région, c'est-à-dire kotia ba militaire na République démocratique du Congo. Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a pointé Rwanda du doigt. Entre-temps, contre Naye, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolais, kuna na Nations Unies a Betty Lobo qu'on a mis ça un message clair contre Makabozali Kolekana Est, Thérèse Kaikwamba, na cadre paix, il y a relation diplomatique na Rwanda et Katani ba bimisaki mokanda, c'est-à-dire lettre où il rappela qui ambassadeur ya RDC na Rwanda awa na Kinshasa pe asengi na consulat ya Rwanda dans 48 heures bakanga bisaka na bango bakiti. Baseni ya BCDC bazali kolela procès entre Equity na plus de 800 Congolais bazali kobeta bango balula kuna na ba avocat na ba juge oyo bazali na dossier pasi pe ma papa pe ba mama bazali kolela bazali kokufa mutu akokotela bango azali te Equity ezali kobinisa bango basenisaki bango depuis 1999 ti lelo bazali kolela bazwa mbongo na bango kasi Equity ezali kobinisa bango dossier na kati ya édition lelo. Bino nyonso bozolanda depuis tongo lelo ndenge mapinga ya Rwanda bakoti na Goma. Bakoti na Goma bazaka na intention moko koboma po bango makanisi na bango ezaka kaba occuper mabele ya biso. Lobi tozaki na réunion na mokonzi ya mboka pona kotala situation sécuritaire to yebi ba intention na bango. Ba intention na bango eza koboma, ba intention na bango eza kosala massacre topé carnage na kati ya Goma. Bomonaki déjà lobi ba bombe ekoyaki na ba site de déplacés. Ba atakaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzi mboka pesaki biso instruction comme gouvernement. Tout travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bandeko na biso bakufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bo vanda na bandaku. Bo mi batela. Ya mi bale bo kende na ba action te oyo ya ba pillage topé ko sala mobulu. Waneza ko sala jeu ya monguna. Ya misato biso tolobaka mingi. Bo se fiete na o to bengi poison rwandais parce que bazo lekisa ba des informations na ba information mabe mingi. Yango na ba moment ya boye biso nyonso ifoto telema. Biso nyonso ifoto ya na sima ya mapinga. Biso nyonso ifoto ya na sima ya mokonzi ya mboka. Na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe to pese yano na ba Rwandais to pe na ba o nyonso baza sima na bango ke Congo eza ko telema. Ba compatriotes da biso a Goma ba yeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe oyo uti na Rwanda. Donc biso nyonso to telema to bunda pone kolo bendele koyate. Situation etikali préoccupante na Est ya République démocratique du Congo, ministre de la communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya alobi suite ya présence ya militaire rwandais na sol congolais na Goma ba pesi message boye na population fanda na ndako bibiba bimate kolukate okene kotala nini ezali ko le kalibanda fanda o batela kimia na yo en attendant chef de l'état na gouvernement bazali ko continuer koluka solution pote makila ya ba congolais et kitate yango wana balobi pe lisusu ke au-delà na yango mutu moko te asimba biloko ya baninga koluka kopie biloko ya batute fanda kimia batela kimia pe yeba bongo ko se préserver na poison rwandais o ezali bongo ba message ya lokuta ezali koleka à travers ba réseaux sociaux et c'est que boyeba que déjà na poko ya lobby chef de l'état ba soukisaki réunion na bango très tard na 23h
et longo na ba membre du gouvernement pe quelques membres ya conseil de sécurité ya mboka pona koyeba ko sala ba étude ko luka ke kimia ezonga na Est République démocratique du Congo pe makila ba congolais etangate. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant... Zali 23h40, président de la République, commandant suprême, il y a force armée, il y a la République démocratique du Congo, Natango Oyo, Azali ko travailler na réunion Oyo, Azali pratiquement, Azali qui na mokolo ya lai, ya lelo, po Azali na besoin ya kotala, lolenge nini ya kobatela population pour la situation sécuritaire, il y a Est République démocratique du Congo, Nana Goma, Webi Malamu ete bombe Oyo et détami mokolo ya lelo, Nana camp ya ba réfugiés, sika nini population ebele bayebi na kozwa baku nde yango tata mokonzi ekolo afandisi ba membre ya gouvernement na ba autorité ya armée mpona kotala lolenge ya kopesa solution na tina ya kobatela population. Na kolandisama na yango réunion ya conseil de sécurité esalami mokolo ya lelo dimanche na demande Oyo République démocratique du Congo eyebi na kosala mpona tina ya kotala Oyo ezali koleka na RDC. Nanzela ya ministre d'État, ministre ya affaires étrangères Oyo atalisi lolenge nini RDC elingi mpona conseil de sécurité ebala kosala na tina ya manyoso ezali koleka na République démocratique du Congo. Kaka na nzela na yango nde tata mokonzi ekolo asololi na bato ebele Oyo bazali ba diplomate na tina ya kopesa solution mpona koluka kimia ezonga na kati ya RDC mingi na Goma. Na nzela ya tata mokonzi ekolo pe ya gouvernement atalisi bolingo na ye pe compassion Oyo azali na yango mpona population Oyo bazali na Goma Oyo bayebi na kozala touché. Oyebi malamu tozali na situation ya guerre, idée ya kotala ezali lolenge ya kopesa solution kasi ya kosala kate ba débat Oyo ezali ya ba spéculation Oyo ezali kosalema pa ya population kasi biso gouvernement ezali na souci mingi ya kopesa kimia pe kobatela population. Secrétaire général des Nations Unies a yebisi na Kagame clairement na Rwanda a retiré ba militaire na bango Oyo bazali na RDC na ba Oyo bazali kokota na RDC ezalaki bongo na issue ya réunion Oyo esalimaki na conseil de sécurité réunion spéciale Oyo RDC a sengaki par voix ya ministre ya affaires étrangères na biso et c'est boyeba que réunion wana esalimaki dimanche na siège ya Nations Unies na New York pona kotelemela makambo Oyo Rwanda azali kosala et yebani sikoyo monde entier na Rwanda na États-Unis na Belgique na bamboka misusu bayebi ke Rwanda nde mutu azali koseme terreur na région des Grands Lacs pe azali kokotela RDC na mboka na ye pona ko éviter kimia po kimia ezozala te na RDC. Na conseil ya sécurité kuna na réunion bazaki na ngolobi représentant ya MONUSCO Bintu Keita abetaki na epe masolo na ndenge na ye kasi masolo wana yaki très tendancieux, c'est-à-dire opinion ya République démocratique du Congo basepelaki nango makasite boyo kabino moko makambo aloba ekuna. Aujourd'hui lelo atako MONUSCO ezali ko appuyer ba élément Oyo bazali na terrain mpona kopesa kimia pe ko appuyer ba force armée ya République démocratique du Congo M23 na ba élément ya Rwanda bakoti na kati ya Munich na ville ya Goma mpona koseme panique epai ya population. Banzela ezali bloqué, aéroport ezali na maboko ya banguna Oyo bazali koepikisa ata utilisation moko ya ba trafic surtout na ba effort humanitaire. Ba M23 ba déclaré espace aérien ya kokanga na lolenge mosusu ezali piège Oyo basali Monique na ntina ya koloba ete bango nde bazali kozwa ville ya Goma kasi na yango tozali kosenga na conseil de sécurité ba agir na lombango mpona tina
ya ko préserver population civile, ba travailleurs humanitaires, pe mingi ensemble ya ba nation. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwama na Conseil de sécurité des Nations Unies a bêti le boko na mesa pour na ko expliquer monde entier makambu oyo Rwanda zali ko sala nanko kasi bozali ko lobelo côté kimia ezali ko zala te na est ya République démocratique du Congo a sengi ba sanction na batu nyoso oyo bazali na makila ya ba Congolais na maboko. Monsieur le Président, distingué membre du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères a participé à la réunion Oyo et Salemaki mokolo ya dimanche, réunion ya Conseil de sécurité des Nations Unies, esika nini alobelaki bakambi ya Nations Unies kobanda bamvula misatu République démocratique du Congo, gouvernement naye azali kobelela kasi ba membre ba na kovanda kimia na yango asengi na Conseil de sécurité ba na ko sanctionner Rwanda nantina ya kosomba minduki na lolenge nyonso tu po esengeli bazwaka ba rapport na avance natina ya koyeba minduki wana bakosela yango nini tope oyo bakolinga ba financer tope ba pesa ba rebelle ya M23 pour na koluka ko semer des ordres na kati ya République démocratique du Congo. Néango esengeli kolongola lokola membre ya Conseil de sécurité po ezali anormal komona moto azali membre ya kotia kimia yemoko azali kosemeli sous désordre natina ya koboma ba élément oyo bazali na kati ya lisanga oyo ezali koluka kimia na kati ya région. Ona madame la ministre mandat oyo ya Conseil de sécurité ezali mingi pona kopesa kimia pe kotia lumière et pa ya ba pays nyonso oyo azali membre ya kati ya Conseil de sécurité ya Nations Unies na yango esengeli bakonzi basa na lombango po kimia esengeli zonga na RDC po ezali anormal komona Rwanda ko menacer toujours République démocratique du Congo. Na briefing liboso ya presse mokolo ya samedi, ministre ya communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et l'ongona porte-parole militaire ya FRDC Simon Ikenge ba benda ki ba journaliste mato il pona koyebisa bango que tant oyo ezali ta guerre patriotisme sengeli e ya liboso koyeba ba information nini ozali ko tcha na place publique ezala ba information oyo ezali ko compromettre sécurité ya mbokate ba extrait ya maloba baloba ki en face à ba journaliste bolanda yango sélectionné awa et paya façon qui robé. Et donc aujourd'hui biso schéma ya Luanda. Luanda a déjà tout prévu. Ah non, discours de haine. Ah, présence des FDLR. Ah, question des réfugiés. Aussi, bah, ministre Affaires étrangères, bah, Vanda, bah, signé. Les lois comme le Lukaba, Tulibanda, bah, côté là. Problème exact. Les moments venus, ce qui, président turc, a contacté président dans le cadre des compétences diplomatiques du président, il y aura une réponse, on vous la donnera en toute transparence. Mais quoi qu'il en soit, boussole, topé feuille de route pour terminer la guerre dans l'Est naba rwandais, ils a déjà prévu dans le cadre à processus de Luanda. Dans le cadre à processus de Luanda, tout à un processus au Nairobi. Pour Batouba, le Bamingi a une pression, mais bon négocier caca. N'a qu'au rappeler Bino, je me ferai compléter par les gouverneurs. Les M23, quel agenda? Boué bisangana noa. Na ba Congolais ou bazakuna. Bazan agenda ni. Tous par exemple. Il y a AFDL nenge sukaka. Il y a RCD nenge sukaka. Finalité na bango yebani. Bako sale la bango neti ba papier na sima bako boaka bango. C'est clair. L'air mokonzambo ka lobi to négocier na bango te. Et ça pour yo qui va nana muto lobi bo négocier. Muto ana avant ya, il faut ba passer autorisation. Kende. L'air a koma kuna ba lobi yo ko loba 1 2 3 4. L'air yo loba te loba 5 loba na ko loba 5 te il faut na zonga ba ebisangai. Alors pourquoi to ko perdre temps? Yango na Luanda tozana bango.
bosal bazo sala ba nyoso bazo sala et ko simbate parce que c'est aussi sina bango ba rolo bana biso nini bopé sa biso ba poste na gouvernement bopé sa biso ba poste na mapinga bino moko bozo mona ba trahison au président lobi to chapen de mort pour na ba trahison bino bokanti trahison utawapi ba chela biso bambuma mabe na kati ya mapinga pour que chaque fois que biso to kolinga mapinga na biso telemato bunda malamu bango ba koyate bazana batu na bango oyo na point stratégique pour mona kaka abaluki. On n'a plus besoin de ça. Yango fermeté à président de la République ba congolais nyonso ba comprendre fermeté à Mokondi. Je voudrais me faire compléter par vous parce que vous avez eu l'occasion de traiter la volontairement ou involontairement toujours les qui s'apoison ana biso ba kondi to sala nini yango toujours interpeller bino ba pandisango po bino nde bopesaka bao baza na ndako basango ya mboka boyebisa pe bango basalela ba réseaux sociaux na bango pe na lolenge ya ko batela ekolo parce que ceux qui basalela yango malamu te ke babateli eloko te parce que namoni ba vidéo ebele mikolo yo ceux qui peut to lobby to banda kolandela batu sima ko kanga bango bakoloba a to komina répression eza répression te eza pe dictature te parce que toza na cadre ya bitumba na bamboka mosusu loko en Rwanda tous les médias sont aux ordres tous les médias indistinctement au Kyoloba likambo oyo eza contre gouvernement te biso pe toza bitumba to salango to réquisitionner bino to la tisbino sokoto mais biso za démocratie to salango te yango na toza ko benga kaka bino bozala ba patriote tala ba wazali ndonde baza ko sala sur le terrain même na territoire Rutshuru Rwanda ko se promener ndenga lingita akotambola ndenga lingita. Relation diplomatique katani na Kigali Rwanda nige ezali wana masolo ekozala lisusu te toko beta lisusu lisolo diplomatique te wana ezali bongo mukanda oyo ministère ya affaires étrangères ya République démocratique du Congo et bimisaki pona ko rappeler ambassadeur ya République démocratique du Congo oyo ezali na Kigali azonga awa pe ba pesi 48 heures na consulat ya Rwanda oyo ezali awa na Kinshasa bakanga bisaka na bango bakende po matoi mangongi efutaka te oyo bazali kosala bakofuta yango d'une manière ou d'une autre po RDC ezali eloko makasi basaka na kanango te ezali mboka ya Lumumba mboka ya Simoki Mbangu mboka ya bakoko na biso moko te akoki kozwa ta milimetre ya mabele oyo po akomisango ya ye pamba te bakoko bakotelema pe bakolanda ye mais entre temps Rwanda na République démocratique du Congo orange c'est-à-dire to katsali likasa libela mosuki ya population Kinshasa boyebi malamu ezali bongo Beltesco ayeli bino ba produit Apollo ndenge na ndenge soki na ndako osalela kango te gagneta tala ba image oyo atayo bongo ekopeso kusa kolia mokolo esengo ezali nde lelo tokutani na bandeko nyonso Kongo mobimba to pesi nombote to bani mbulo ya sika oyo ezali mbulo ya bilubu mbula oyo sika ezali mbula oyo sengeli mama vraiment alamba kitoko koma mesana de akoto olamba kitoko mais solution rapide oyo mbala moko ezaka ke bitoska bimisika munene ya ba Plichard Apollo tozana Plichard Apollo ya munene na 425 grammes ya azali tomate azana misuni kitoko ya mbisi ya Plichard oyo olamba ye na bilubu nyonso azanzela mukuse toza pe na oyo ya pilipili ya 425 grammes yepe misuni kitoko me bachoka pilipili na kati poso maso pilipili na wenzete ya 100 francs ya 200 francs oza susu na sardine oyo babengi sardine Apollo oyo ezali lula kitoko mbisi ya bien nyonso ezali gamme Apollo oyo esengeli bo sele na babilubu na bino surtout ba mama restaurant ba mama malewa na bandako surtout dokota mois ya janvier février tito okene mbula mobimba moi crise ekota na ndako poto bimisi pambongo ebeye na kosomela bana ba bilamba ya bonne année ba bilamba ya Noël mais Betosco apesi bino solution rapide ya mukuse oyo na mbongo moke
okutungisama te oke wenze okocha obimi okocha abimi okomi okochi wenze tambola osoma bisomba somba te solution ezali Richard Apollo ya Betosco mpona bilubu nyonso ya bamama po te papa oyo bakobatela libana bana balia kitoko babaza na sante ya malamu. Baseni ya BCDC bazali kokosa bango na procès contre Equity batata baleli pendant 25 ans balandelaka mbongo na bango bazwaka te bolanda ba détail na reportage oyo ya Miti Mafuta. Contentieux oyo depuis ebanda ça fait 25 ans ba licencia ba agent ya banque commerciale ya Congo BCDC mokolo ya lelo ekomi Equity BCDC 958 agents licenciés na espace ya 1999 ti 2001 babanda kobunda po bazoba de compte final pe bambongo na bango nzela ya kuruza ekosa bakosa misusu na bambongo mike mingi bakota na se ya mabele ti lelo balelaka kaka ndenge président ya association basala azali kolela awa avocat na bango mpe azangaki maloba te aprécise boye toza na moment na koloba na tribunal du travail jugement soki bimaki esengaki et ordonnaki na inspection générale du travail bacalculer badecompte final na biso depuis 2022 tokende tozonga soki otali bien na procédure yango mpe eza kowumela bato nyonso bakomi très impatient dans l'entretemps Equity BCDC ndenge bamesana ya kofabrike manœuvre dilatoire bafabrikaki procédure moko procédure pénale oyo bakitaki biso na cour d'appel na cour de cassation na 2019 bakundeli yango lisusu basite quelque nom ya baseni balobi ke procédure wana eza toujours mais Dieu merci avec baeffort ya avocat na biso na ya bamembre tozalaki na audience lobi le vendredi 24 procédure wana juge va constater que c'est de la fraude, que c'est une erreur que procédure wana que RP 735 ekotaka na audience donc écarter en haut c'est un problème résolu sikoyo toza na tribunal de travail et baninga na biso wana ya Equity BCDC na maye na bango mabe pendant que tokendaka na tribunal du travail mpona kozela bainspecteur baya kotika résultat ya calcul na bango bamonte kabal kuna en principe na chaque audience na feuille d'audience balobaka que voilà basali remise à telle date parce que toza kozela bainspecteur baya kotika barésultat mais dernièrement tozalaki kuna le 21 de connivence avec bango moko bato bayebi et comme la feuille d'audience que le dossier n'est pas en état qu'il faut passer à l'échange de pièces quel échange de pièces ce qui jugement le bimaki c'est parce que il y a eu plaidoirie, le ministère public a donné son avis, l'affaire a été prise en délibéré, et puis on a prononcé le jugement. Bon, ça dit les caméras, échange de pièces, on est au salama, mais il connaît à quelle procédure. Donc voilà là où on en est. Donc en résumé, nous sommes très impatients, mais nous sommes dans l'inspection du travail. Et ce qui est possibilité de nous causer, comme nous sommes, de se plaindre, principalement on a pas mis balé, où que les grands responsables, ils ont kaka Equity BCDC. C'est-à-dire quoi? La manœuvre dilatoire à fabriquer la procédure pour que nous sommes cambu, nous avons clôturer la cour d'appel, nous avons fabriqué ça pendant. Prochaine audience, le 18 février. Donc, le bisoté que le tribunal de travail le 18 février, ils appellent na cambu anesi là, petit à la kaka na kozela. Résultat et l'inspecteur du travail. Et même que c'est l'angopé, c'est depuis 2022 que tu as osé l'angopé. Tu as dit que tu as salam même, tu as dit que tu as 831, mais la vérité n'est pas que donc, biso tu as saint quand même, dans le Konzamboka, principalement, son excellence, M. Constant Mutamba, Pona, Atia Miso, le tribunal du travail, pour nous savoir que Bokata Makamalam, Bolandra Makamalam, bon dimaté, la remise, beaucoup fantaisiste, pour nous séparer Sabato Equity. Derrière 40-45 et comme ça, basala basiti, basilisa, kasi, likambo ya Equity BCDC, na baseni oyo sous prétexte, il y a un régime spécial, il y a restriction, ti lelo, bazali kolela mbongo na bango na inspection du travail, côté P, il y a tribunal, il y a Gombe,
bazali kobeta bango bamayo ya kosakana te batambola partout bamoni esika ya kolela te okoyeba kotalaka na bango batata oyo baleli mingi basengi justice esalamela bango ndenge basambisaka bakuluna na nzela basambisa mpe bakuluna enclavate oyo balingi kofuta banyongo ya bato te baavoka bazali kosala babalula na badossier soki bato bazali na mbongo te surtout plus de 831 agents oyo batikala moto akosambela bango aza te. Papa ministre sala eloko mpona baseni ya BCDC contre Equity bango bazali na mbongo te bazali na eloko te baye kolela kaka na leta mpo bakota na badroit na bango eyokani. Bajon ebele ya Kinshasa bakomi accro na kwiti, c'est-à-dire komela bangi, zododo, komela drogue, putulu ya zolo, tope komela cigarette, surtout ba misusu agene, whisky tongo. Pourquoi ezana ba jeune mususu ba développer ba forme ya kwiti, tope ba forme ya ba mélange okoyi ko nibate likolo nango ba eko bakisa bière na bar. Et intéressé biso makasi kasi addiction wana ndenge nini tokoyi ko sala pote esila na milieu ya ba jeune topé na vie ya ba jeune sujet wana to s'intéresser na mona Kanbe News pour la reportage oyo signé Michel Ipa. Zododo bangi mosoro kepa biloko ya ndenge na ndenge surtout agene degré ezali komelama na milieu ya ba jeune likolo nango soka tie bakuti wana akeka ka terrasse ameli de bière aza kitoko zimele futi soki moindre rien chéri pemeni masolo vie ya ba jeune kinois lelo yango wana esali biso pasi makasi pamba te addiction oyo bakoti nango ya komelaka chimbok na noix matin midi soir esali ke bazali kokoka kotika te yango wana population bapesi quelques conseils awa bakomi na biloko wana komela bangi komela masanga cigarette. Bon, maintenant moto azana oyo exotinde pour amela. Bon, selon ngai comme les trois a trop de problèmes. Et tout ça ba makambo belé on se met la face pour le sentiment. Pour nous, on a un problème moko et ya mosala azana mbongo te pour na ye akoyoka te pour na si ce problème oyo il faut la ke komela. So le peut emele si sikuite silio moment ne kozongi na oka. En tout cas wana na kozanga maloba oloba te po mokili akotala mwa mobu oyo tomonani oyo nzambe abapeli biso na mokili oyo atuka eza très dangereux eza na makambo ebele ezosala te lelo bato bakokanga motema te bamikota na bavie oyo ya badrogue ya masanga. Premièrement bato baza na patient te pourquoi dans la vie moto mosusu kozanga mpo na ye ezomema ye amoni ke ndenge nazangi atuka mpo namela masanga mpo nakanisa mingi te. Deuxièmement badifficulté kaka toza nango na mokili ezomema makambo ebele parce que batata na biso ya kala bazalaka te misuni ya samedi na dimanche mwa deme moke atiango pembeni azomela bazalaka te komela. Mais par rapport ya lelo atuka wana ndeko mabe koleka. Et puis diable aza na bastratégie mpe ebele oyo asalaka. Le diable est très méchant, très jaloux. Makambo mosusu biso toomona yango eza normal oyo eza ya normal. Soki lelo bandeko ebele bakomi kopesa na bajamba makaya badrogue ye kopesa raison mibale. Ya liboso eza kozanga kotanga parce que moto oyo aleki na ba ya classe atangi te asilisi classe akomi diplôme akomi licencié akozala na temps te oyo akokende kofandaka na bakwe kofandaka mpona komela bajamba. Bandeko ebele balingi kotanga te eza raison ya liboso. Ya mibale eza chômage na mboka na biso mpenza mpe misala eza te. Bato ebele bakomi kotanga moto atangi classe asilisi misala eza te omoni akomi kojuge boke afandaka na ye ata na place moko boye bato baza komela bajamba baza komela badrogue baza kosala makambo pour que na kati na yango ekomema bango na badistraction bakokende kosimba machete kokita nzela kokata bato kosala esenge basala pour que bazwa mbongo na facilité.
raison vraiment on a ngai na ko pesa liboso ya moi. Omelaka bangi yebaka ke nyonso bongo na ezalaka na tour ozali ko rater vie, c'est-à-dire soki ozana 25 ans yebaka ti lelo ovivaka 11 ans âge o etikali likolo 14 ans omona yango te nyonso lekisa na kuti oyeba nini eleka na vie na ote. Jeune congolais zwa conscience na yo ba jeune na baboka misusu bazali kotanga pona ko défendre mboka na bango pe ko sala malamu na ba famille na bango yo kaka na coin obeti winner omeli kuti omeli kitamata ale na poko masolo viona eza malamu te totika. Mega Congo amemeli bino American Power oyo babengi énergie ya ba champion. American Power masanga esalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba. Bitumba pona oyo tolingi, pona mosala pe pona elikia. American Power, moninga na yo ya bitap nyonso, lakisa bokasi na yo. Lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power. Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Comme la souka édition, il y a lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango bendele ekoyate siganyo sozali mobilisation générale pour na mboka congolais. Kotika tante yeba ke munguna azali pembeni kasi biso toko telema pona ko protéger mboka oyo ya Lumumba, mboka oyo ya Mzee Laurent Désiré Kabila, mboka oyo Simo Kimbangu atika, mboka oyo ya bakoko na biso oyo bazali na se ya mabele balelaka butu moyi ata millimètre moko te kozoma na munguna tokozalaka pe jamais mowumbu ya mutu. Botika la toujours branché na ba chaîne oyo to diffusera bino pe surtout na chaîne YouTube na biso KNB News avec un partenaire idéologie na ba page na biso kuna na Facebook actualité était le bakate ndenge ezali ko yela ndenge tozali ko pesa bino yango soko lingi ozala informé kende ko s'abonner na page Facebook ya KNB News okozo information ya solo kokoya kozwa poison rwandais pamba na bitala tala na ba page oyebi kolo na ngote kende koluka na Facebook KNB News esika nini ba information officielle ya kitoko oyo makambo ndenge ezali kolekana na alima ezali kosalema to mona na lisusu lobi na cadre ya KNB News biso tozali wana toujours pour nous servir d'une manière très professionnelle. Nabi magazine